Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Abizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, elle dit que c'est Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Komaka, Pedro Zouaka. Ya travail na maboko na yo kama moko tenza moto moko te abela na katikati ya mosala mais présence yo est régné tous la uni même pensée même état présent en fait que si kabo oyoka ni fait moko ba agent nyonso nzambe ya esika oyo ba nyonso ensemble to ba jumba ya kokisa biloko oyo ensemble on est à la protection na biso protéger biso même la descente à Mitouka, même la descente à Père éternel, abondez les panales. Katango nzambe ezalaki epana ye mokona biso nzambe asimbama epana yo ya yo te nzambe ezala mosika badivergence moto ya baesprit ezala mosika au nom de Jésus badisprit ezala mosika au nom de Jésus incompréhension ezala mosika au nom de Jésus ce n'est tozala un seul homme afin que mosala oyo nzambe eabouti mpe ekendeli biso tomikali epana yo nzambe mpe ouverture ya mosala oyo esimbama epana yo mpe fin ya mosala esimbama epana yo na kombo na yo yesu aza likolo mpe mamikisi na biso elongo na bandeko nde tobeteli nzambe kasi amen amen. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Africa, Europe, America, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka keba na bagence oyo ya sima ndako bafonga bakoli na bino me na FBC papa et mama noko kana zotindisa yo
agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 70 direction Chaba Asosa Ozam Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. oh papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrika, Europe, Amerika, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka keba na bagence oyo ya sima ndako bafuna bakoli na bino mena FB c'est pas pareil papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 70 direction Chaba Asosa Ozam Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo FB International agence ya solo toza awa na Maringa septande na commune ya Kasavubu entre Chaba Sosa na Sabino sérieux eza awa na ndenga kosakana te conteneur ya moyo parce que omona ki ndenge fungwamaki bomoni ndenge ni msale bandaki momvule beti to stopa muketo soki après la pluie vient les bota nde ya moyo pela sikoto kosamsa kitoko confiance na FB International tinda bloko no awa ekomaka na kimia tranquille poser comme on merci na bana notre père nyonso pour que ça confiance papa fiston basene toza ana na tanki futa tozoko ba bomwa nde to sola ba ndeko nde kaka to salaka kalake bayosa transfert aérien transfert maritime moti la dono na avion Air Express denga na ba numéro za awe koya toza na Paris wana obengi téléphone
chemise, chaussures, pantalon, courrier express, nous surtout pour les documents, et pour y a sans problème. Si on a l'élo, l'objet commun à Kinshasa, c'est pas moi qui n'en pas. Tu n'en pas. Tu as l'avantage. Merci Najilia Basende, merci na maman Nathalie Zeko, merci à Tati Bayo, Bobby FB International, agence à Solo. Yemoko Tika na Maringa Awa, FB International des fois, tout ça.
FB international ça dit to connaît les SM no pas Fiston Basende batika yo ya bona Kinshasa bazali susute kutika na ba kontra mboka ba yebi tel avantage et l'autre vient là la kuti pourquoi demain la kuti na kaka conteneur pourquoi demain ya ndé là qui me zali mais ça ça n'a pas de conteneur bon moi na yo moni toujours na biloko na ya ba FB international va Fiston Basende dit les agences mauvaises à mystique massique plastique sérieux sérieux za awa dit bande konanga ya Porto bande konanga ya Liman bande konanga ya États-Unis bande konanga ya France bande konanga ya Chine soko za na posa ya kotinda biloko agence ya Syrie yango FB international awa sérieux zali awa na un peu de mavwanga les arrêtés na efsa bino na confirmer bino pourquoi demain au moins il y a pour le pizza ba oli oyo tanki na ngeza donc batine ni ngadani il faut zodan on a besoin de on va faire oni oh na projet ça bilanga na projet ça bilanga tanki za na taxi kuna bakita ba oli oyo so projet tanki na après na suite tanki na ngai na kei OK bato bola na ngai o za pe na projet ki alinga tinda ta avion ba otela na conteneur et ya na moto ata voiture ata moto o biloko sa ndundu ya poto awe yaka ata moto ata nyonso yaka OK bonjour ma bébé awa ozango na kati tala naebisa bino agence o ba misik ba masik ba plastique ba nyonso nga naza na oretie biloko na ngai merci voilà FB international biloko yango oyo babenga banimero eza affiché bakocontacte bakoya kozwa courrier na ndako baye nango na agence olingo ntina mpe courrier express oyo eyaka na avion contacter papa Fiston Basende je dis moi montre le gars Levi Cyril la scène modèle salaga le gars pasteur Kosi à salaga le gars prophète Chavni Eli Luzala salaga moi montre moi téléphone moi ceinture moi mon chaussure moi veste oh mutazo bala inga yena taki futa bala samedi le dimanche moi costume moi robe mariage tina ikokoma na minute sans plaignir sans problème tranquille poser les kamna mototé contacter FB international agence à solo tout ça Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB international agence assurée en moyo FB international agence assurée en moyo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB international agence moko sérieuse Afrika Europe Amerika Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka ke bana bagence oyo ya sima ndakomba fola bakoli na bino mena FB c'est pas pareil papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB international agence assurée en moyo FB international agence assurée en moyo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB international nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB international ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 70 direction Chaba Asosa Ozamo Bimba numéro na bango ya contact plus 33
76 79 077. Oh, agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International. Agence assure yangoyo. FB International. Agence assure yangoyo. Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB. FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 70, direction Chaba Asosa Ozamo Bimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te FB International. Agence assure yangoyo. FB International. Agence assure yangoyo.
business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fisto Bassene, à Bizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, je t'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle sait que c'est na Kasavubu. Chaba Sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV.